Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bienvenue na chère internaute, c'est à www.infoplis.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Yende mutaza na makambo mikolo soko boyi osali mokili na ondenge fait rego la Jésus de nuance à Lobaka parce que je fais vraiment la différence na chronique musicale congolaise parce que dans ça la paix ba découverte. Donc d'abord je dis ba joyeux Noël pe ba bonne année na Titi Étoile, la grande dame canadienne babi mutaza na makambo babi la patronne à Lobarate Kimia ya Kimia, et je dis merci beaucoup à toi Henri Modogolongo canadien. Donc ne bomoninga naza vraiment na studio ndiaye parce que nga na Peggy Titan na kotara partout parce que naza parallèlo. Donc le ne bomoninga na vraiment comme misano étoile filante au vraiment bimi na kati ya musique na biso congolaise au v na biso Félix Soazé quoi mokuwa bongo monstre d'amour habité tellement mikolo pe ba chanteuse congolaise pe bazo sala pe en vogue na bango na sir bomonaki et lelo na royambela bino divine yeba biba benge la diva Android, la diva chanteuse Android. Donc Azana groupe Cultura Pays Vie, il y a papa Nabiso, il est vraiment bien papa parce que c'est mon père, Cultura Pays Vie, Oazé quoi, Mokoua Bongo S grave. Donc Babi Mtazana Makam. Déjà je vais dire bonsoir Divine. Bonsoir. Très joli Merci. Bonne santé. Normal quand nous sommes en forme. Dis-nous d'abord avant d'abord de venir Yakoyemba. En plus yakoya nanu na Cultura Pays Vie ozalaki nanu nani parce que biso to yo kaka ke divine mikolo yo la diva chanteuse oyo yemo Félix Soazé quoi azo fula mikolo. Et dis-nous d'abord parcours na yo avant de venir na Cultura Pays Vie au Taïwapi. Bon na uti na musika ba encadrement ba sala nga mo ebele mais mutunanga encadrer nga tina ko matipa mon président Félix Soazé quoi ça Edimboyo. Ah, mais c'est Edimbo. Oui, Bruxelles. Il y a des encadreurs qui ont comme aboy, la diva Android. Et tu as fait des études où ce que Inas. Ah, Inas. Ouais. Et tant qu'on y est pas oisé quoi, et Lelo oisé quoi, avec confirmer que non aux âges chanteuses naïe. Est-ce que Lelo n'a parcours naïo? Est-ce que tu peux nous dire de gens au inspira pour na oyemba Lelo aux âges divine, la diva chanteuse Android, et za nani o inspira yo? Nayoki nzambe motindo ya pasi banyokolio yaka pembeni nazali sewa yo ya motema tuvandi bomwana tumeselinga na yo dunia. Merci. Et cette chanson, c'est cette chanson de Maman Miliabel. Ouais. C'est cette chanson Espirayo Oyemba. Ouais. Et aujourd'hui, tant que moni tout le barak qui est génération nayo parce que aux appels non jeunes, tout moni lelo génération pe bimi tout moni basara Fiona Bazali, tout moni banani banani comment on l'appelle Tatiana Cruz, tout moni Cindy Le Cœur. Et aujourd'hui sur Otali lelo ndenge yo oye kondi ma bataille. Est-ce que divine ndenge ba pêcher son c'est pas Félix Soazé quoi? Est-ce que tu peux aussi essayer à quota parce que ba cher internaute na biso bango ne mutu ba pesa rapport. Est-ce que divine peut faire de surprises aussi lelo ndenge bandingona peut tomoni lelo ne bayembe? Est-ce que toi aussi tu vas essayer un peu ya ko kondimisa bato profondément qui va sentir parce que ngana betelo maboko na sir pesipe plaisir na Titi Étoile, la grande dame. Est-ce que europé sa bato oyozanango pour lelo bat ba pesa en chance? Eh bon nga bat ba inspirant na biso pe bien mama chala mwana mama Biliabel ba ono surtout ba bino na Teresa vide no mona nanga mutute do bazate ngande na bimisiko ngande na banzi makambo oyebi kande zalarati imo oyebi toi le batin ngande na banzi bango no mona nanga lorote. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose de Félix Soazé quoi à ta voix maintenant?
leteta papa bananangaya nalela yo uzoyo motema nanga elingaka uzoyo motema nanga elingaka leteta nalela yo. Ouais, bravo, vraiment, j'espère que ça fait plaisir. Hein? Henri Modogolongo, donc la diva chanteuse Yeyo, Nassir Boye, qui a Nengeni Nazo Yemba, Kwanga, Messalinga Bachar de Poule, Nengezala. Et Baby Sibiso, et le Romoro Babi, au travail à Pena Papa Wemba, au travail presque d'un artiste belé. Est-ce que parcours n'a un artiste, est-ce que le temps professionnalisme, est-ce que le Loso Balobi qui est divine, Nike auto ça la Ker Mona Félix Oisé quoi et là au moins bimi na sireza déjà na Ndombolino est-ce que na lo wana tango Félix Oisé quoi ayoka ki voit na yo est-ce qu'il y a pesa ki confiance au meka ko intervenir na kati ya pis oyo eza na kati ya Ndombolino déjà ba bois ki yango tant de moninga c'est na yebu c'est ka tika nga déjà atika nga na zala libre na s'exprimer. Pourquoi ça refrain on est loco déjà bachar internet ba otala déjà naye bileteta susiebo makae susiebo makae susiebo makae susiebo maka et les loto monio obi que divine foro bango ba chanteuse logo abino o ba yemba kitoko président na oaze quoi plaza mutamakambo lelo faut alara prudente parce que lelo soki olobi ke yo biga musique pesa terrain glissante et lelo soki par exemple balobi ke à part pas Félix Oisé quoi intervenir ba artiste musicien ba bengio pour na belle voix na est-ce que okokipe ko kende ou bien ko singa permission et pas Félix Oisé quoi est-ce que ko autoriser au kende pe msusu o chape mayele na place msusu ba benga habité divine la diva ah ex grave moko bon est-ce que ko pesa biso eta yemba est-ce que okoyi ko zapper d'accord na maman na tout balobi mwana kolara mukie soko za likambo ningo sana mwana faut banana papa pati so bandi papa pesi onzela mwana ko sa nyoso tu avant bande faut ya papa c'est papa boya boy so kan ndimi donc faut père atika nzela biso to samsana nzela boyo se fait za papa père nyoso tu boba fait za papa père on comprend le sens dans l'obéli parce que là on est attiré qu'il y a pas Félix Oisé quoi pour na rejoindre hobi bona ozwanini na eno rozolo moya motu eza kati na moya lobongo azate ya solo makasi en plus bo mona ngo do na solo lo bate bo mona ngo déjà bo tala boyo kaka ba voix boyo ka donc a bakisena lo mo bo o bazana ba misu bazana ngote ngana zana ngo donc c'est grave yende mutamakam Tabia yo osuka lokwa Tatiana Coste azaki na vena biso karmapa azaki na vena biso karmapa lelo to boy oh lelo ayepa nani et pas masalanga Fabregas maestro na la belle nae et lelo est-ce que yo la diva chanteuse ozala vraiment mikolo belé na Félix Oisé parce que so ba découvrir yo kaka parce que oza pegi titan le parallèle so ba découvrir yo kaka ko makaka benga est-ce que yo assuré vraiment ba cher internet na biso na ba amoureux ya bonne musique et divine ninga zana vraiment avec Félix Oisé ko ningo lobi oye ko zo elo kwa mutuya est-ce que ozala patient pour soka moi mukia kaka eloko déjà ezo beta déjà so ba découvrir yo peut-être ko zo moi ma papoter ngande makam bo na yebi na ngaba ngote pourquoi pas na zwanzela sina moi na so kola ko tanga mona âge ke ko kinona bima na sanzela na nga osala donc na zana na sama kula monstre d'amour mon président ngande makamba ono soto na yebi ba ngote wapi ba Teresa naître ah non mona na nga mututi. Est-ce que le lorsqu'on a parti cette mission parce que tu comme une souka à part monstre d'amour artiste nini oyo monique par rapport pe côté rumba côté musique oyo qui ba inspiré ko pe plus côté bana mibali ezana papa na redi a misi nani sou eh ben izala ki papa wemba pe à son âme et bon kofiolo mide ah bon na ebité wa ba kombo nyo bimisela bon na ebité vraiment na ebité oh comme on a quand même sous stratégie à monstre d'amour on dit mtazo biso ça olo bamba oseki non voilà na ebité on faut tuna ba ngati
Merci beaucoup Divine, la diva, donc la diva chanteuse. On est déjà à la fin de notre émission. Je veux maintenant que ça va cher internaute Nabiso parce que tu tika aussi kopé oyemba. Oui, ça va cher internaute Nabiso va retenir nini ponayo et loro nini surprise nini au sala bango pona année otozo banda 2018 bazala na nini batala nini panayo. Bazala mtema rokita. Bazolambela bango biloko. So batilo biloko mbeso rolia te fuza mtema okita. Si biloko ebela o meki ngo ka loboko. Donc boza bi mtema okita boze la boze ya bozo ya kano ya mombamba. Ouais. Non, l'ingasiko yemba, moi quelques dédicaces et bon to kabwana yo. Vraiment merci beaucoup na passage na on oleki oyembi. Ozo yemba na ba dédicace hein parce que la grande dame ya Canada Titi Étoile azota la yo Henri Modogolo ngazo. Mbote place azali Titi Étoile. Donc talala ye la grande dame canadienne. Donc on les lopé Mikolo fort na voix. Donc on linga ozo yemba na dédicace et puis ngana des annoncer na kake ezanga mbula ebetina motema manga na pesi président nga monstre d'amour mbote place azali groupe Mobimba Cultura mbote na pesi petit nanga biba mbote place azali na pesi dadi mwanza motema la private mbote. C'est tout. Yemba so ya soka ko. Bakake ezanga mbula ebetina motema mwanga motema mo baby na kokite o bolingo ngana kaba mingi lelo bafutinga liputa ya punda e motema ya mwana ya motonzoka esuaka boye ngana kei solo na kei komi baby sanangai motema mwanga mokominga e motema mwanga mabanzo manga makenangele mabanzo manga. Au revoir. Donc je dis vraiment merci beaucoup à toi Divine la diva nzembo epesinga chair de poule hein vraiment maman la biso pongo love donc ozongi singa na ina lela donc na ina lela Divine la diva na ina lela et je dis merci beaucoup à toi hein yena benga ka l'homme en 4 soldats hein yana Kaluji Konde ye babenga kaye Mustafa Malembe et na pesi mbote na masa nanga stopira assistant social babi masa nanga ya chic est-ce que yoza na ba camarade botanga na bango wana ba camarade botanga na bango te Peggy Titan le journaliste intelligent moi na Mustafa Malembe babi soldat ngane mutu makambo et je dis merci beaucoup à toi Titi Étoile la grande dame canadienne Nina Chou maman na Riben Hotel na Bosanité Regan Mafolo en direct aux États-Unis na Bosanité Mustafa Kobange babi yonne makambu yonne makambu et na Bosanité ye babengaka ye babi mboli agence badem parce que na lobaki bato nyonso baza na Paris ba na Belgique olingo tin na biloko non na conteneur et ya na destination Kinshasa bokene na agence badem na Bruxelles wana maramu déjà wana papa na Eli Preston papa na Eli Preston Mao Chechum Mao est en vie na kasa Belgique wana donc na Bosanité ye babengaka ye Miyake Kaleka Yaza na kata Belgique mon grand frère Rivel Elenga et na Bosanité Riche Noir na Bosanité un point de ces jeux hein un point c'est pas na bango Eric Lapape babi ya yangoyo hein bébé Zoribu Kasa Chicago Nina Chou maman na Riben Hotel babi Iva Pongo on se retrouve à la prochaine émission c'était la Peggy Titan le parallèle de la presse chronique musicale na maboko na ngai bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka